Mbote belé, maman Jérôme, n'a pas si congolais son mbote. Mbote vraiment, dans ces pays à trop, présence naïo et ces pays ça rend trop tout le monde ne peut pas être ma solo mboka. Non, santé ça va bien, santé ça bien. Moi, on des alagi bien tes semaines passées, moi ma bangine, mais santé ça non normal n'est ça la kaka. Santé ça bien. Oui, mais très bien, tout les paysans, la même matériel coup d'état ou tout ça le pays africain, on a au Alpha Condé, il y a où mais les paysans na pouvoir quand c'est que le coup ça que le était ça mais qui moi pour ma proche là à remplacer na pouvoir parce que chef de l'État fait santo Tshisekedi il y a aussi là été bazou ça là il est là en place na pouvoir en plus passer à l'élection parce que moi koko ce que ça na karwana auto ya remplacer na pouvoir Mamadou azali soldat azalaka toujours kotenir na bakoko na ye akomi président okolobani na likambo esali coup d'état. Non, le problème est moni mboka ezalaka ya mutu moko te mboka ezalaka mpona bacongolais nyonso e mboka ezalaka mpona bato nyonso mais eza na baprésident mosusu soki azwi bokonzi akangi yango akomisi yango lokola ekomi lokola mboka na biso kokone obe mama nde moto atikelaki ye omoni Alpha Condé azalaki grand opposant na kati ya Guinée bapropos oyo alobaki bato bakanisaki ke soki akomi na pouvoir akoréalize yango même bapropos oyo lisuba alobaka na Brazzaville lere azalaki na opposition lere akomi aboseli makambo oyo alobaki bokonzi elati ye donc makambo oyo ye abundisaki président na mosusu mais ye sikoyo akomi azongeli yango voire même asala glissement ya troisième mandat mais na constitution na bango babaki kaka na 2 mandats mais lekaki na troisième mandat mbala moko a violé constitution a changé constitution koya na ye pasi ekoti nzala ekoti batorture ezali balèvement ezali mpo soki omoni mokonzi ya mboka basali coup d'état population esepeli seki azalaki motu mabe donc Alpha Condé ngai bakolandela yango baguinée te mais le nalandi sikoyo documentaire moke ya guinée naye kocomprendre aza motu mabe omoni lelo makambo tolobaka il faut toréalizaka yango mpo mboka eza ya bato nyonso mboka ezalaka ya motu te ye azoki lokola guinée komi ya ye donc bapeuple guinéen moko na bango arévolté nalandaki bapropos ya colonel wana ndenge alobi namoni colonel wana selon analyse na nga colonel wana bainterview makambo alobi ezali ya solo eza makambo oyo ye bane komema mboka na ndenge ya mabe osengi ke ya renverser pouvoir bon armée na mdezora pouvoir mais le bakokende maponami oyo akosala mpo mosala armée ya nini soda akoki kozala militaire te akoki kozala politicien te mais surtout politique na biso baafricain mingi barenverse yango na armée armée laka barenverse yango apres bakende na maponami ya solo civil azwi yango mpo aconduire mboka mpo civil moko te akoki kotelema akolongola mokonzi wana mpe ye bakende na bokonzi nyonso moto akolongola bato na bokonzi moto ayi kaka proche na yo kaka proche na ye nalobi na yo eza makambo moto ateka jésus christ ezalaki ka proche na ye donc yebango ke lelo mobutu moto alongolaki naye na pouvoir azalaki proche kaka ya lumumba na kasavubu omona donc soki olandi thomas sankara blaise compaoré donc soki olandi babiloko wana nyonso soki otali na babrazzaville oyo balongolaka marengo abiaki kaka baproche donc ezali babiloko oyo ezalaka nango bongo mais te leso eza nini soki yo mokonzi okomi na pouvoir respecte bapeuple kanisa makambo oyo oyebisaki bapeuple réalize yango okomana bango babosana bapromesse mpo olati bokonzi te okomi na tapis rouge oboseli makambo oyebisaka bapeuple na yo mpo bato nde babenase par exemple mutu wana oyo azalaki mpesa liboso balingi te ke yo zonga oyo esusu na régime ya mutu wana caractère ya mutu wana donc eya lokola balongoli rambo yo rambo de oyo ekokota non eboni babiloko wana nyonso ezalaka bien te omona mais eloko oyo olobi na ngai so tuninga makambo ya chef de l'état na biso président félix oyo alobi ke na bango
président non président aza na droit ya koloba yango parce que aza président union africaine akoki kondima te na démocratie polelo tokolelaka démocratie kota na afrique mais bato bayebaka démocratie mpe kota na afrique il faut tokoma ntina ba 2000 ata ba 80 maintenant oyebisa démocratie na afrique epo ekoka eza pasi le président kotangaka etanke démocrate que non pouvoir ya makasi tolinga ngo sur afrique te il faut koleka na passation de pouvoir babiloko ya bongo donc président akoki koloba ne monaki président félix aotoki koloba makambo ya président ya mali ya coup d'état mali est ce que moto wana alongwe te mpo ya mboka na bango bakosangaje na mboka na bango donc ye mpe nde balobi bongo donc président aza na droit ya koloba etanke président akoki kotika yango eleka bongo te mpo ye aza moto ya démocratie ki bamonanaki bato barenverse bato na pouvoir na coup d'état ekozala bango te donc eloko akoloba alobi na bango mais nayebi ke kolonel wana akoyoka na ye te non akoyoka te ayoki na kute totala mpe ye non le problème omoni mboka na biso bamboka afrique yebake botere baguerre mingi afrique ya bamindele mba botere mingi soki oyebake bokopera na baeuropéen soki baeuropéen babwakisi yo yebake okoma okopera na barise na bachinois surtout bato bakotia biso na désordre eza bapays lokola france états-unis angleterre allemagne japon chine russie bapays oyo ekosala badésordre na monde yango wana donc soki bakenda baconflit na bango akomona ata lelo omoni makambo oyo erenverse na afghanistan soki olandi bato oyo bapesi baafghanistan baarme wana eza russie na bachinois donc omona biloko wana babite comme babere baye soki toteli makambo oyo elekaki na turquie na nini mboko ya pembe na turquie ekangama oyo batrouble esalama wana yo komo bafrançais balobake barebelle bazali modernisé est ce que okokumisa rébellion oloko bafrançais oyo balobaki wana esalaki bato bien te yo mona teke poutine mpe atele babi ekomi bongo bon abandi olargue donc omona bango na bamboka na bango bavandi kimia mais na bamboka baafricain bakomona mpasi nakoya biso moko eloko moko lelo ata biso tofai na kati ya mboka oyo bachinois basi parci par là oyo babombami oyo bakomi lokola un jour mundele akolingaki aya na afrique akonza lisusu afrique mpo kuna place bango bazali bakomi na pasi bakomi na problème ya bamai bakomi na problème ya baclimat bakomi na problème ebele soki oyebi ke non afrique comme eza nano vierge bon tomanipule su bato oyo toyela bango su système indépendance eleki mais tomanipule bango biso tokoma balider yango omonaka baprésident ebele ya afrique okomonaka pire ye nabiso président chine pire ye président russie pire ye eza bafrançais donc mpo motu mpe asala coup d'état il faut azala basupport tomonaki awa na gabon le basali nani ali bongo coup d'état na lieutenant na mais le bafrançais baboyi omonaki teke type wana bakangai alors il faut comprendre que bafrançais baza na kati ya masolo il faut comprendre que bafrançais mais oui nalobi na yo epesinga na mawa mes condoléances na famille ya papa oyo akufaki oyo garde corps ya chinois abomaki omoni nakokamwa bapolisier na biso oza garde corps ya chinois yo bomi ndeko no congolais est-ce que eza normal mokolo nini chinois na kati ya chine bakopesa ya congolais ata soki kuna na chine congolais moko aza ata na garde ya policier te na chine mpo oyebake biso toza bacomplexe bokozwa etandi monene bopesi bachinois mais soki na chine bachinois bapesa bino etandi wana te otera makambo nyonso eza hippolyte kanambe lelo bisa bino guerre oyo ezali guerre ya cope mpo soki guerre esili yebake cope bato mpe ekufi soki okei na bacarrière minéré wana oyo kote bachinois bazali neti dernièrement bato découvrir pas même des jours bachinois bazwa etandi lokola lingwala mobimba bakobimisa irani coltan na ndenge moko grave est ce que na vérification nde bakotombola yango bavio na bango ekoye komema yango mais chinois kolinga mpe te ke bolongola ye wana
pendant ce temps que bino bolinga bolongola bo sisa ke ba chinois pe ba ko renforcer nani armée ba rebelle ba arme parce que hauteur ngo ko zala nani po biloko sera mobutu to mona kyango te mais sera il police kanambe ba biloko to mona il faut ba ngo lelo ke mama na ngai guerre ya est toko kumisaka nzambe ata état de siège ezali tokopuye yango tokumisa chef d'état ndenge azwi makanisi wana mais yebake guerre oyo infiltration eza makasi nalobi na yo na armée oyo komona oyo armée wana baofficier supérieur mingi balia déjà bambongo baliaka bambongo nde baza wana yo okomaka général moko le mosusu boye na Congo salaire n'est pas même $400 mais général aza baimmeuble aza na babuilding azoka mbongo wapi aza na kopa iranium coltan oui frère colbalt oyo na biso ya vrai mama na ngai wana soki olingi vérifier bagénéral ebele omona oyo ebele baza na este kuna bazo bacarrière wana bapela groupe armé na bango barebelle badote bango na bino arme mpo sala rebellion arme ya cher mais tele baarme barebelle wana bazalaka nango baarme ya cher mpe baza mpe na babiloko ya nini baarsenal ya makasi okende kuna komona bakobeta bayana bakokosomba yana ndenge nini bakobeta bamortier donc il faut yebake lelo guerre ya mboka oyo auteur nango eza na premièrement bacongolais bango moko bacoopere na barwandais na baougandais mpo nini passage mais kasi mpo nini passage ezala te donc soki eloko wana babimisi yango il faut le biso babimisi eke po eko avion ekokokita wana te ememi biloko mbala moko il faut kitele biso na rwanda ou bien uganda mpo basalaka ekota kenya ezwa banavire emema mituka ememi yango ti baport wana mobasa eke ti na bamboka na bango yango na bano obike série moko bola ipolitique na baza na pouvoir na este e na nini na katanga na nini babenga ngo kasumbalesa combien batraque baremborke bakobimisa ba iranium combien ekobima ekokende nzela tanzanie ekobima nakobisa yo ke mboka na biso oyo balingi badévierge baminere na biso to badévierge baminere na biso donc balingi basilisa ngo nde nyonso donc tokomama de dévierge nabi bato bacomprendre place ane na lobi yango na sens balingi basilisa ngo donc mbongo madangi kote mosusu baplace ya vierge mais bakodévierge yango tala niveau ya bato omoni ipolitique ya nambe alingi mboko te bato mabe nakoyebisa oke lelo chinois kozwa courage ngai moko naki na katanga nake katanga nalobi na yo marque cuivre rouge to cuivre jaune ndenge bima na katanga onima te nabi oye na carrière minéré par exemple lelo bazwi bapesi na biso chinois lingwa la zone ya kishasa barumbu contrôle eza te bakobimisa ndenge balingi bakocrese ndenge balingi mpe bazwi bacongolais bakomaltraite bacongolais na kati ya secteur na bango L'administrateur militaire assistant du territoire de Mombasa, le colonel Maxime Pomboachi Chimbi, faisant la ronde des quartiers du chef-lieu de ce territoire, est tombé ce jeudi 2 septembre 2021 sur un groupe de 9 Chinois et 4 sujets ougandais qui travaillent illicitement dans un carré minier situé à 6 km de Mombasa Centre. Nous sommes dans le village Sayo, groupe Manyangwe. Ici, en 5 jours seulement d'exploitation, plusieurs dizaines d'hectares de forêts sont partis en fumée. Des arbres déracinés, des chats de paisibles populations détruits. Les dégâts sur le plan environnemental étaient incommensurables. Et pour couronner le tout, aucun de ces Chinois n'avait un document sur lui. Bref, ils sont en séjour irrégulier dans les territoires de Mombasa. Sur place, le colonel Maxime Pomboachi Chimbi, administrateur militaire assistant du territoire de Mombasa, faisant l'intérim de son titulaire à mission, a fait un constat amer. C'est un constat amer. D'autant plus que le travail vient de commencer, ça fait 5 jours. Mais regardez les dégâts sur le plan environnemental. Je vais trouver des sujets chinois avec quelques Ougandais. Il y a des éléments commis à leur sécurité. Et je suis venu en comité de sécurité avec le chef des chefferies. Nous avons constaté qu'ils n'avaient pas sur eux des cartes. Aucun document sur eux. Ils sont en situation irrégulière à Mombasa. Alors, ils ont déjà commencé à exploiter. Il y a toutes sortes de machines. Alors, c'est inacceptable que des sujets étrangers puissent se balader dans notre pays sans un document sur eux. Précisons que ces étrangers à séjour irrégulier dans les territoires de Mombasa travaillent en partenariat avec la coopérative Komituri dans les groupes Manyangwe, village Sayo, en chefferie de Mombasa.
tanzanien donc oyo babelela mpenza infiltration eza makasi na kati na mboka na biso tokondima ete eza nango kaka nalobi soki moto aza vrai patriote akoki kondima te ke un étranger anyokola ndeko na ye na kati ya chine soki osesi chinois mosala azoki kaka befo futa yo dommage mais nakoyebisa yo ke ipolisi kaka nambe aza moto waki motema alingaki mboko te mpo ayebaki yana intere te ata kodiseka mobutu bazwaki barichesse ya mboka boye te nalobi na yo boloba président actuel Félix aza na problème te ye n'est pas même 3 ans mais bato ya 18 ans bango bakotisaki bato lelo chine ekomi makasi nini Corée du Nord ekomi makasi na babiloko euti wapi ekouta awa euta Congo lelo soki topénalize bango chine omoni ata babiloko bakosala na batelefone baradio baarme nyonso babiloko wana nyonso baminere wana nyonso ekouta na kati ya Congo Mobutu atikaki yango depuis 1965 abi bateka so uranium te mais Kabila lera ipolisi lera ya zui yango ateki yango na façon moko grave est-ce que ebongaka basala contrat état par état état na état mais il y a ça ba société wana ba société toyebi yango te na ba individu chinois yokati ba chinois baza ba simple représentant biloko eza ye moko. On comprend. Donc, et bon, tout ça, état en état, nous sommes stade de martyrs, on a compagnie chinoise, chinois, donc tout ça, est nation en nation. Mais tout le monde ici, ce côté grec, la compagnie grec, CCC, la compagnie ensuite, on se retrouver que ça, il police canambe. Pour comment les chinois, tu vois ça, mariage, mon côté, nation na biso na nation na biso ate ko tonga ba trofalo soko tali est-ce que yo somoni gouvernement chinois et déjà esali loko na kati ya Congo okomona ka entreprise chinois entreprise on peut otala que ça ba individu chinois de batu ba yaki pe okomona chinois ye suka omona kaka ke est tene na katanga omona de batondi yo okomona mboka oyo na bino ambassadeur ya Italie oyaka na yo ki ambassadeur ndena ka se retrouver kuna na est. Ah, yon a dit pour monter koto wana il faut ça il faut ça cop pour tellement cop ezebeli na lobi on a pris exemple mon de l'eau par exemple tout le babo Chadari a comme ba immeuble belé azui mbongo wapi azara ministre intérieur avant comme ministre ça tourner ba ndoko à des niveaux na lingwa la jimele wana ce que azui mbongo wana na ba mboka na bango ça ba carré minerais sera et police kanambe muta kanyanga comme le kola ye ako binisa minerais nenga lingi nalobi boye le bato balobaka biloko wana il faut sikoyo l'état na biso eza makasi baki kosala baenquête ke ezala trop tard te est ce que ye zoe akoki tonga eloko wana asomaki yango mpa nani au plage wana kota tongana asomba mama pa nani nalobi pa ya nani ndenge lelo ipolitika na bajukinga kati moto akoki kozwa etandi wana eloko mboka mobimba ezala ya mutu moko ofandi na yo individu mais bato plus de combien de congolais bakoluka ata bakabula yango mamabeli bilongo na makambo na normal ata kutu mobutu asalaki biso boye te ata kutu motu aka na bango asala biso boye te oui po lelo tokoka mwa gbadolite ezalaki eloko bangbandi mobutu ya tongi gbado atongeli mpe bakongolais bandaku na kati ya gbado mpe atie mo baplace mais ye azwi etandi yo na mitongi ndaku na ye moko alingi bato bavanda te totala niveau nouvelle cité eya malamu mais osali yango mpona ne ose mpona babien congolais te na bato bakendaka batourisme kuta babazoba mais yo motu asala eloko ya ye moko mais mobutu asalaki na bi te guadolite atongi gbado atongi baprince atongi baeglise atongi bandako atongi banini atiki bacongolais bazero bavanda na kati ya gbado mais ye na kinga kati abengani bapeuple congolais na kati ya kinga kati bapapa baosabilanga bengani bango ye akangi etandi ye moko ena individu moko est ce que bomona makambo na ye normal eza motema mabe bazwi ekole lokola tene mpo bango bayebi valeur ya tene te biso tozwi temps ya kotanga na tene eligo eligo élève l'institut de la Gombe ocomprendre bon eligo wana atene sikoyo bekolo baturki wana na bekolo ya nsima na shark
est-ce que yé pas na bango kuna ya ya ka ko tate ke piscine tennis zalaka OK piscine wana ya nini na salle wana na te na terrain foot wana ezalaki ke biso bana tene ce qui jour ya gym to bima kuna to beta babale ba bisu ba ke na mai ba bisu ba ko na salle ya gym wo ezalaka na sima wana ba ko sala physique mais eyebo akangi yango komi ya bango combien de temps oh ya kotisi mbonga le est-ce que balingi mboka et là on peut s'alerte à l'bosso moto yo abomba John Numbi moto abomba Kalef moko to découvrir bino to boma bango omoni na ebisa bato na bi John Numbi aza assassin criminel moto na bato police quand même ba ko lia bato mama est-ce que cause la normal nzambi ndalingi mboka na biso soki nzambi te mais mboko linga ko kufa tala bibundelo ebimi pa ya John Numbi eza biloko bikete plus de 62 lance-roquettes ba mortier ne parlons plus ba canon kolobate ba mi section kolobate ba lance-flamme kolobate ba grade étant que ancien militaire na koloba armement na ba bimission na armement ne roza eza bataillon mobimba pour bataillon moko ko ça peut Kinshasa pendant que bois distraire ba tu ba tu couvre-feu bomi batela na bis tout ça la mission na lobby le kati couvre-feu boyebi sans couvre-feu te ezala makambo ebele et bongo bato surtout fondeka na butu batake biso ta na 12 po ba mutu po mutu azala na minduki ya bongo force apena bato ba kobeta mboka na biso si ba infiltrer ki lela ebisi bato ke John Numbi azali ndoki aza assassin aza mutu oyo aza formé na koboma bato escadron de mort na ba on Eric Lengi toko tele na nute toko tele pe na nute Larry alongwe na Air Force John Numbi a un niveau d'étude a un niveau ya atanga armée de l'air civil donc dans l'équipe non mais ça il politique civil au carré OK Moussa Souda il faut qu'il essaye obiso na Moussa Souda benga ba nyangundu mu bois muto aso Souda otala wa comprendre ba mona ba azala masuwa te masuwa to benga ba mi de promotion ne bino bokala facile azala bango te yezala ki jeune ya parti en Ngunza là et quand papa n'a jamais trahi les Congo à Teka na ye Congo ce qui nous na bino aye na ye comment expliquer muto a sebi armée na pouvoir et politique na mi balata ba général d'armée mais batato basali musala soda makasi o bobuta tiki lelo basa ba lieutenant ba sous-lieutenant pour ba ke bato ba ki ko détruire Congo là hier ba pesi ba pété wana général na ye ba ko longola ba bité ba longola ba police te to longola to tinda e poto yo aye ko ma patron à la police aye ko sala bataillon Simba ba otambola ba moi na mutu mo ya meti o ba ko boma bato ba sala escadron de mort ba boma ka bato mama mutu akoza nzoto mutu boy neti yo bazwa yo bati yo na kati ya cimetière là na cimetière mama jeon olinga te hein mais mutu akola na ebembe na kati ya ndako na ye okomona mutu abonga na ndeni mais aza congelé bakangi congélateur na lobi na yo le na bamisa bato babunga ba marche balobi no ba photo ezebele ba photo ezebele nabi balobi ke eko faire ko tombokisa bato soki bato balandi biloko wana bato bakotombo non zato kolanda bato na muka te wana ba distrait bato wana babunga nzela kuna ekoma nango faden wana ekoma nango nécropole kuna so mutu akufi fayelo abimi ya koma lokwa corbia ajo ebembe na ye ake kotika na niyobo te bana biso baniko babunga baepenge babunga heureusement mpe mike azwaki conscience so azalaki te mais so abungi makambo ekosalama minduki bongoloba makambo bablack est-ce que futu wana balobi ke na yo obosalaka sera covid le covid bandi babi ke minduki eza déjà na gombe bato omona ngo bablack est-ce que John bon malamu John Numbi alobaki ke ye aza ano te mponi alobaki bon boyebi ntina alobaki bon abinga na meme te
En plus la John Numbi ngalo bani ngana zali sentinelle à Katanga. Oh, les John Numbi yo so audace a piné, il a conseillé à chef de l'État à Toboli en la présidence. Bazaki déjà si les ripapo Chadari a lobby que ceux qui vont mettre qui paralyser Kinshasa. Est-ce que vous voulez maman lobane il y a un lobby qui l'État c'est le moment va interpeller Chadari. Ba biloko ba lobaki le to ko loba boye petit nanga Shekinda la bolo quoi na ba propos na petit nanga au sangu tachana yo wana na ba propos lobaki ba Barnabé ba propos ba lobaki donc mutu na ba propos ba ko tika été et puis mananda ka John Numbi te ndengeni John Numbi bon ceux qui ba lobby ceux qui ba boy Faïlou a monté mama ben donc c'est que au côté que ya bomane chez Béaté Faïlou a monté mama bé. Donc si tu comprends que batala muka bino bondimi yango ke fayi ba nani John Numbi bomaki chibeate. Bon, si ko ba photo wana ya ba ko bomba ngo pourquoi? Ye azalaki exécuté. Abako exécuté. Commanditaire na zalaki. Au monde que ça boy, ba pese ordre boma. Le ya ko boma atu ba photo, il faut amema ngo pa muto atindaki tala ngo muto na bomi. Bono biso ko photo moko se bimi wana et ya photo chibe. Ba landa ba photo chibe ya bien. Photo mususu na morgue. Bon, ye John Numbi comme na morgue ko na photo chibe ya ndengeni. Dede tolo ba likambo. Ye aza procréé. On comprend, aza procréé. Aza OPJT. On comprend, aza pe magistrat. Comment que ba procès verbaux, hein, ba procès judiciaire. Hein, mikane ya justice et comme nanda kunayi mais batwa lobati de obi mutu bolinga te to la besoin te mboke kufa ce qui présent au sala bolamu to solliciter comme ça présent fatine au sala bolamu c'est grâce à Nzambe siko ye Faïlou ya ngeka te maso banobi na nga bina na nzela so guerre bandaki mais maître Bezibabi et Kilenge o bato bakasade ta kende exil na ngola mais nzoto na yemona ni kuna mafoto na yemona ni kuna Eric Kilenge. Mais le problème est nini yokona ebisa yo non nga makambo na ko ebisa yo côté ba uta na ye ba bato te Eric Kilenge ba Jajija ba Kabila ah ba kesala ngala ebio ba so ba kesala na bango ba yaka ba yekuta na Kinshasa na mona côté ba kolate côté ba tambola na biso te na masala bango ba benga e Kilongo ba boma epé ba kosaka ba transférer na kasa pana Katanga OK ba boma e ba ki 4 Eric Kilenge azalaki na kati ya escadron de mort bango na ba John Numbi bazaki ko sala mission pour na koboma bato mission na bango ya pour Kabila ba na ba sala boma bato po ngalo bakalika mona simaka soki ba yena retourna bango bino Armand Tungulu bokenda na ye wapi bakenda na police bakenda na ye bakenda na miso bato ko bakenda na ye ko ba ki gouvernement o yaki ba sasa yo général no le ka boma bato okoyeba okobimisa général no renseignant na procès chez Bia mais siko ba koloba lisusu major on est ba kangeni côté ba vérité ebani na lobby na yo Eric Lengele ba c'est des escadrons des morts yo ko boma bato Eric Lengele pas ko boma bato ce qui famille ba ko yeba ba ta Eric Lengele pas ko boma bato le ka bomé Eric Lengele siko atala kiso ba yo kana kindenge ni sonne ni ne alinga ko sala coup d'état o ya kangaki RTNC na 2017 ba landé ti ba ko boma yi ngana soka déjà foot que Eric Lengele ba boma yi mais na betela bato ba boya bakazaka ne chazana exil na OK mais po ba bomba trace po bomba trace si lelo est-ce que tout le monde a Armand Tungulu bala ki sabiso ta tomo ya mutu kote boboma ye na lobi na yo bato wana John Numbi azalaki chargé des opérations ya koboma bato tela biloko ebimi wana le John Numbi alobi aza anyo te bomonaki ngo lokola blague na abi na za meme te bato bamonaki donc c'est que yaki malou mais siko na comprendre John Numbi ozano meme po kimi ndeko Eliezer alobi boye to yebi proposition le bolingo sala so mobali meka so ba hotel émission ba solo ya député obiti les aba lo bango aba lo la John Numbi on a beto ma solo kati na bino le couvre-feu on eza couvre-feu moko faut pas comprendre couvre-feu wana bato moneka lokola tolo ba kama na sentiment mais bato ba congolais comme baza ba bololé ba welela masanga siko soki guerre bandaki OK mais la suma sanga donc il y a pas lobby moka o de ko bunga na bo moko boko ekobonga na motema mabete omoni lelo bato baloba te bato lelo omoni lelo na kamwe ndenge bolobi ke bato ala muka balobi ke
il y a montage mais il y a mawa ce qui y a montage yo ça la déclaration faille yo ça la déclaration que John Numbi na bomaka chibeyat comment bino baluka bo so ngo comme en opposition so ngo comme allié na bango comme allié na bango tika biso omoni makambo mboka to lingo sote ba politicien ba kosi ba to belé ba parti politique pe kosi ba to belé likama mboka comme makambo conscience ya ba congolais arrêté bako condamné na makambo belé na bapokuna afaki na émission azali aza na kati ya aner avant chef d'état que c'est Tshisekedi azwa bokonzi tomonaki na période ya Kabila ezalaki bande kokanga bato na bajournaliste na kati ya aner mais lelo tomonaka likambo ezokonte pesa to Tshisekedi alaka kokanga babiro nyonso bakasho nyonso ya aner c'est comme si likambo eza na okaka nalobi na yo nga nayaka na plateau naka fanatique ya motu te naka fanatique ya bapeuple ngai nalaka fanatique ya chef de l'état mingi parce que babiloko aoloba oréalise yango bakashe ebele ya aner oyo toyebaki ya mabe président de la république ya bomango so tozwiki atd kote biso tokotaka kuna ya sa mabele président de la république ya bomango c'est pas dit que soki babomi bakasho baboma mpe loi baboma mpe mibeko nde moto etambwisaka nde mboka mibeko ifo ezala likolo babiloko bapropos mingi lelo bato bakotana batevi bakoloba président Félix aza bien sera Hippolyte mona bato beye baoloba te la biso totelemeli Hippolyte tobi non Hippolyte Kanambe il faut bamisu babombami mais lelo Félix président Félix moto nyonso tomoni akomoleka na tv akoganga koloba akofinga tala mwana oniko ndenge abengaka président soki tolobaka ke ezalaka chilolwa babi soki ezalaka série ya Hippolyte Kanambe mais lelo bato alamuka mingi base retrouver mais na boloko te mais tela bolingo mboka bato ape perdre lelo bozwaka na bango dasi baleka pene bémission baosala bémission est-ce que président Félix c'est ça quand ape perdre bato oyo bapeti apapa mbo bagangaka na oyo bato oyo babomi mboka baki basase baotamona na butu na minduki mais na bolingo président aza na bolingo c'est pas dit que soki yo oza journaliste un journaliste il faut ozala netre conseil na kopesa bino journaliste akoki kozala na opposition te akoki kozala na pouvoir te journaliste ezali mpo opesa bato bainformation soki omoni information ya opposition opesi omoni mpe ya pouvoir opesi mais bamisusu bakei na côté ya pouvoir bakangami bamisusu bakei côté opposition mais le yoki côté opposition yeba mpe bamakambo koloba devant bato information opesa bato leur yo ofinga chef de l'état okoloba ke so tozwi baluba tokoboma baluba mama toyala bato okosala un tribal ou bien okosala malamu toloba mana ndenge solo akosala mabe loba na yo oyo eza réalité ke non biso neza wana vérité des ine nde bolobaka bato akolanda yango te mais le komi na ide ke soki bomoni moluba boboma ye donc nga na moluba te ngai nde bisi navandi nga na congolais naza mongala mais jamais natikala kotuna motu province ya motu yo nde tovanda no province na yo donc tokomi na esprit ya division tribalisme wana ekabolaka mboka lelo soko moni ba Brazzaville ba guerre eumelaki mpo na nini tribalisme mais lelo na koloba noke petit na ngai nde ayebaki koloba te bautilisaki ye babandaki koutilize petit Tatiana c'est ma petite sœur donc yaya na ye pire ngai magouche osango ali master na ngai tokoli na bango bajudo place moko champion magouche eza mpasi soki nakolinga malere ya Tatiana te tokosenga mpe gouvernement ke service ya renseignement botika ye mais à côté mpe azali ekoki koeteyi ye mpe mpo bato batindaka bango na ngongo avandi ne kimia tomoni te okanga se point de presse efasala point de presse baleve Tatiana mais namoni bato bakobundela mingi Tatiana yaka bajournaliste mpo bakobundela mpo na bolingo biso na biso nde tokobunda se Hippolyte Kanambi na 2016 kaka bato oyo toyaki na bango na opposition bakoyebisa Hippolyte maltraité bango mais le bakangaki biso tokoti boloko eya na bato ebele mpe bakota biso na boloko te balacheki biso donc il faut comprendre que Moutou, Jésus sur la croix a koufaki ye moko na kusu abeti ye avec des deux brigands. Moutou mo ita bibolo on la Jésus nga ndi mo matanga na kufa. Moutou akosala ngazati. Lelo Tatiana a ko souffrir et ça peut bien te Tatiana zali mère de la famille. To senga service à renseignement côté bazali batikaye mbalasima et corriger pour ba ke oriko kabola batute ba propos na bango ya mabe batika yango
biso Congolais na bon moko nde tokotonga mboko tokotonga mboko na jalousie. Boya ba ke lelo ke makambo c'est la continuité. Lelo président Félix azana pouvoir. Lobi pe koma mutu mususu, lobi kuna koma mutu mususu. Donc na bolingo ndende kotonga mboka. Mais là bino bolingi pouvoir à mutu oté. C'est la démocratie, c'est bien. Mais il y a un chef de l'État. Quand on a raté pour bande ko na biso baluba. Ba bande ko na biso. Ko lo ba be mission ya ko lokuta. O sali famille abatu. Siko le ba ko no ba vidéo ni so ba chelio. Siko yo lo ba ki ngo prouver et prévisati. Justice ego sala musana ngo mais to senga na justice ba limbisai. Là ka beso ko na so na suka na Muziki. Message dans la souka na koyesa ba congolais mingi place bozali bino bolobaki muzito alingaka biso botala ba propos muzito alobi ke il faut lier mbongo donc biso aliaka mbongo na ko abeta na vandité donc aliaka mbongo na ko mais ba invalidaka bango pe balongolaka bango bon muto ali balobi ata kutu soko ke na classe de classe na soko ke na classe cité na fin de l'année yozwi tezana tout na yo sikoyo ye lobi mtaliaka lobi cyprien mtaliaka te ye mtaliaka yango cyprien te cyprien kati ye lobi ngane mtaliaka yango mutu akendaka mosala te asa bon ye lobi ana droit ali yango c'est bien muzitu yobi ke yo na kanono wa mpo moyibi d'abord zana ebisa yo muzitu alobi il faut ali yango ya reconnaître te ke président de la république azali élu a reconnaître te ke nini ba député oyo national baza ba eli siko mongo na lia ngo punani ay mututu siko batali apprendre il faut ba te mongo na bino pe na liete et que na trésor public ndenge ndeko na so fayu la sala ala kisiki mobali na ye muzitu ya ki pauvre tata on muzitu camarade ya Gagame lilo ba ki ba Rwandais ba ko graisser biso yo kana sonité les Gagame ba ko ya muzitu je pas imaginer la sabatu muzitu mo ya Gagame na aéroport. Les biso de son opposition, Mouzito, le premier ministre, les polices qui n'ont pas de Mouzito, conseil au PCR, les polices qui n'ont pas. Est-ce qu'il y a des missionnaires? Bino de Batou, Tchèb, Soudan, dans 2006, Bino Bossé l'Alliance, par Bossé l'Alliance, n'a pas perdu, beaucoup de gens beaucoup de Jean-Pierre Bemba, n'a pas dans 2011, par l'eau, les sous. Yonne, Babengani, n'a pas l'eau, l'opposition, c'est combien de jours? Yenga sa ya bébé pas nga wa bébé mais la mamie bébé na opposition ko bébé na mais c'est ma belle na na kuta ngulumité nenga za wana poko na kata opposition 31 ans 31 ans na kata opposition to ndenge mo kote amuyibi ba yaki na mbo abota na sana note pour là siko yo muzito komi na mbo komi ba immeuble ba ni tout mbo na yo zwa yebe mdu a pénaliser ki chef abimise ki arrêter que chef face à la musalate na biso na ko kosa alors lelo yo il j'ai fait comme ça est-ce que bato balingi mboka voler qualifié bako kango kala mingi te numéro contact na ngeza plus 243 90 266 95 22 mutini sa obenga nga to kosola nzela ya WhatsApp na nzela ya chombo to kosola bonne qui sort de partout à travers la télévision c'est